Sylvette Mambo, dédie cette chanson. C'est la fondation Sylvette Mambo. Lelo nayaki ndenge nalobaki que nakumisi na Nzambe ndenge asalinga la grâce nazala lelo na mboka Congo. Nzambe alongoli nga depuis mboka Congo asalinga grâce na ya alongoli nga na mboka Londres asalinga grâce na ya na mboka Congo. Nzambe wana oyo abikisinga Nzambe abikisanga na cancer. Na pesi no merci. Lelo nayaki na hôpital général ya mama yemo pona ko apporter donc quand même pona bandeko no so les kana ba problème ba cancer naye ko soutenir bango le fils que na muki o nazui pona ko sunga bango eloko naye ko senga na bata bonne foi ce qui moyens ali ba soutenir ngai pona ko faire avancer eloko na bandia ngo lelo na aide na ngai moko naye ko sunga no muki o nazui naye ko sunga bandeko na ngai o bazoleka na ba cancer na hôpital général ex mama yemo toza biso nyonso na team so travailler and sikoyo tozo senga na bato nyonso baza na bonne foi so bakoki kosunga biso na Londres, Paris, Belgique, monde entier pour soutenir biso pour faire avancer eloko fondation o ezali ba projet za ebele eza vraiment ebele o eza kaka juste ebandeli to bandine bandeli avec le temps beaucoup mona o nzamba osala na nzela na biso. Merci. Sylvette Mambo dédie cette chanson à toutes les personnes qui souffrent du cancer et vous apporte un message d'espoir. Écoutez ça. J'ai un message d'espoir pour toi qui pendant longtemps tu souffres du cancer. Les cancers n'est pas synonyme de la mort, mon frère, ma soeur. Tout est possible. N'abandonne pas. Ayez confiance en Dieu, car c'est lui qui m'a guéri de ces derniers. Il est autant capable de le faire aussi pour toi. Suis juste tes traitements ou check-up, aussi les conseils de ton médecin. Ne perds donc pas espoir. Rassure-toi que ça va aller. Ne tombe pas dans l'inquiétude, car Jésus-Christ est la solution. Ne perds donc pas espoir, toi qui souffres du cancer. Ne perds donc pas espoir, toi qui souffres du cancer. Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. J'ai un message de soir. Je sais que tu as pris beaucoup de médicaments. Ne perds donc pas espoir. Je t'en prie, peu importe le stade qu'atteint ton cancer, Jésus va te guérir. Oh, oh, oh. Perdons pas toi.
photo. C'est une photo de avec les ça, courage et aussi kolongo elike na nzambe nzambe mtabikisa chelike na nzambe aussi. Merci beaucoup. Comme on a maman Sylvette on a fait na situation yozoleka mais lelo nzambe asalinga grâce nzambe asalinga grâce que nakolonga kominga na nzambe tapesa mayiwa c'est bon, attends, puisque poto attends, oui, sur la papa. Ça nous a bien battu d'avoir son. Mais c'est là aussi nous vraiment pour la haine. Oui, des possibilités de sauter tout le monde à l'hôpital là. Le logo mourir de sauter, c'est la traitement. Pensez-moi que ça là. Vraiment complet. Les anciens à bien sauver Merci beaucoup. Nayoki, merci beaucoup. Et on a zone ne fût que le quai, on a mis dans un élection, nous avons reçu les belés au ici. Et on a eu au Cannes. Et on a Ola, la passion, on a ma poule, maman. Yo, maman, bana. Comment on a sepila? Maman, Rumela. Comment on a maman à vos sepila? Comment on a maman à vos sepila? Maman, Ewana. Maman, Eyo. Maman, bana. Maman, Sylvette, maman. Maman, Rumela, maman, comment on a sepila? Pour le traitement d'amour, très souvent, et s'accompagnera pour défavoriser la situation socio-économique. Voilà pourquoi, comme vous avez la Bakissi, il y a un peu pour accompagner Bakissi. Après, c'est malheureux, parce que vous avez un Bakissi. Soutenir ndenge komoningawa naza mutu ngape na belaki cancer nazaki na cancer de sein ezalaki ekutaki esalaki badega na nzoto mais lelo nzambe asalinga grâce na biki yango moni nayaki mpona koencourage bino bandeko nanga oyo mponga na sina leki wana nayebi mpasi wana nayebi comment esalaka naye juste mpona koencourage bino ke linganga bazali bazosunga nzambe mpe aza capable ya kosala bino mpe bolamu yango wana naye koapporter quelque chose pour le moment oyo naza nango yango nde naye koapporter bino mpona kosunga bino ne fiske na kisi bozomela esunga bino na eloko moko kolia mama ya komela
vraiment naye quoi bino quand même isuyo commencer au fond. osenga aide bato bakoyoka yo oza na poto bakotinda lisungi mpona kosunga yo soki oza na ozooblige te nasengi kaka merci na ndenge osali badon donc problème eza te kotiaki moto epa nzambe baminganga basalaka elongo na nzambe mpe kosala naza awa naza na problème ya opération bali baopérenga tellement makoki eza te nde yango tozongela awa me toyebi nzambe akosalaka bon. À la clé de la guérison. Famba. Ma femme. bazwika eloko wana eza na cole basenga mwa mbongo naza na mbongo te ozikisa eloko wana basenga mbongo $15 mais nazela bapesa mbongo nakende bazikisa basaki biopsi balongi na moto boye te biopsi te atanga na cole balobi naza na baboyi kozanga ona ya me badosanga Oui, biloko toyoki kombonga lula Christine ça la question azwi kombo na comme ça tokosala naza na rendez-vous mpona kende panto lepune me na bandokende bazoboya eza ya Habib. nasepesa merci na nzambe mpo lisunga yo nzambe makambo azosala me ape nazolandela yango mpo enasilisanga na kisi bapesanga ofele balobi ke nalandela kaka mpo soki esali 10 ans koya nde mabe opesa kaka message maman Sylvette Blombo memelenga efrapa engai donc un message moko vraiment fort donc nzamba sungi na maladi oyo fallait les mususa na biso te metanga moniki abiki grâce à Dieu amoni loko opesa nzambe ezate ya lobiki ngai no banoki kosunga bato baza na maladi oyo ngana zalaki nango na bakisi oza maladi moko nem mususu oza na mosolo te eza pasi obika le fond nzamba cha loboko ye pona ye nzamba za bible bigi or na largesse ko appartenir na ye opesa nzambe nini tala iloko zongiseli nzambe kosunga ba malade eza ba fondation to ezala kaka pona visibilité yana ba fondation bele to bigi wakosa mundele eza longa pona visibilité message autant na kemo bizanga bité
Et le principal objectif de M. Zali pour assister matériellement maman qui a maladie à cancer, pour orienter vers des centres de santé spécialisés et des soins appropriés. En même temps pour orienter les femmes non encore atteintes par des cancers à base de dépistage volontaire. On a envoyé pour Mélingue. Docteur Fabrice, 25 conseils à la fondation, c'est effectivement. En médecin conseil? Oui, dans un conseil à la fondation. Ok, merci beaucoup. Déjà, donc structure venait des enfants, non? Tout à fait. En fait, ceux qui ont dit qu'ils s'affilient à la fondation, c'est ça simplement parce que nous avons dit que fondatrice de la fondation, Madame Sylvette Mamou, la fusion des Anoples. En fait, il est au départ, en fait, il est victime d'un cancer du sein. Et l'ambassade qui est grâce, elle en est guérie. Et à partir de là, on a qui idée de revenir en aide à la patient, à la patiente pour souffrir d'un cancer du sein. Mais aussi, à l'objectif, on a sensibiliser les gens qui sont atteints pour passer le dépistage volontaire. Parce que les gens qui ont un cancer, ceux qui ont découvert un stade qui est abandonné. Et aux ala traitable et guérissable. Mais le comble n'est pas le cannabis. Pas tout le monde a l'information. Et il y a des hôpitaux, le cancer est avancé comme dans le stade vraiment avancé. Le moyen de autrement exact. Alors, la fondation, on va sensibiliser pour se donner le dépistage volontaire afin que va dépister le cancer à temps pour que chance et guérison et ça. Voilà. Le dépistage, est-ce qu'il y a du matériel? Parce que à la Congo, on a un problème matériel. Est-ce que nous avons des matos qui ont un meilleur dépistage? Tant qu'on a combien de pourcents? Voilà, tout ça. Au fait, le matériel, nous sommes la fondation Sylvette Mambo. Nous avons un projet belé. C'est dans le projet? Oui, ça tout dans nos projets. Mais déjà, dépistage, et ça, la macapé déjà. Là-bas, au hôpital, il y a Kinshasa, Awa. Mais il faut souligner que le matériel est malonga et ça a été jusque-là. Et puis, tous les spécialistes étaient en matière de cancer dans la Katia Congo, Awa. Nous sommes un projet dans la Katia Fondation. On verra comment on matérialise dans les choses à venir. Ok, merci. Pati Mambo, donc de la famille Mambo aussi. Nous sommes membres de la fondation pour supporter le soutien pour Yelaki parce que le temps qui est nous donc tout ça pour faire réveiller parce que mon cancer est bandaka comme la souka déjà que notre cancer c'est panzana qui déjà comme la famille donc ya banana tout me pour la musana bateau balali qui noté ndenge za besenga faut que na kotalisa oui parce que na cancer parce que les hommes mabele donc il y a qui awana to bana bande tout me pour la musana bateau nano na c'est Lionel Loukoussa, secrétaire général de la Fondation Sylvette Mambo, basé précisément à Kinshasa. Donc, nous avons géré l'administration. Nous avons vraiment complété car on a déjà c'est que tout ça plus appel à ma partenaire. C'est vrai que tout ça là, ils ont déjà un pas, tout ça vraiment un moyen pour concrétiser la vision de la projet. Alors, on a plus besoin de ma partenaire, ma partenaire par-ci par-là pour na niveau de Kinshasa Awa, fondation siège na yango ezali na Kauka, précisément na avenue Kauka numéro 39 na commune ya Kalama, Kauka 2. Donc, Kounande, ma fondation, l'administration à niveau Kin, ils ont organisé. Tout ça, vraiment, on a besoin de partenaires. Tout ça, vraiment, appel à tout le monde. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. ACP, la commission Zambé, bien. On a remercié le pasteur Augustin Mbona, l'église Mangembo Londres, maman Nicole Mbona, l'église Mangembo Londres. On a remercié le pasteur Bruno, maman Madeleine, l'église Mangembo Londres. On a remercié maman Jenny Loutou, leader na biso pe Lydia Mwepu na bato nyonso bazo soutenir ngai na bosalité héros de l'ombre na ngai asa na Manchester yimoka yebi pe na remercier bato nyonso bazo soutenir nga. Merci na maître Mbaki hôtel Aurélis, merci na
Kadimbaki, merci na le vieux Frétador kuna na Lyon, merci na team Mobimba o tozo travailler na bango, tozo na maître avocat yeyo, tozo na secrétaire général, bato nyonso team Mobimba ezali, bango nyonso bazali wana, merci vraiment grâce à biso nyonso onde kisala oyo esalami, merci na Yves Dor balobi yenda simba solo, merci beaucoup Yaya, merci na ya modero ya qui assiste nga, merci beaucoup. Merci na Hans Luzolo, merci na Duchesse, merci na Célé Scram, merci na Bato Nyos, bazo soutenir ngai, bato bazo encourager nga, bato bazo prier pour ngai, bato bazo contribuer financièrement, bato Nyos bazo contribuer na fondation paysan, dans le but merci beaucoup. Bozo ebele na autant na bakumba bato Nyos mais merci pe na famille na ngai o ezo soutenir pe viser que le bosso Maman Africa, Maman Ginette, Pati Mambu, Betty Amato.